na yebi te parce que ye ayaki ka pour boire le banga. Azamuyi te yoka non azana muyi binano muyi parce que alobi que non président na pesa pesa ke mbongo pa ngofina azana muyi bi pas à cause ki ndokité fiona elu nika soteli umurandoki elu no soteli ka be azandoki ye lani gola wana o internet mbabo komota la tali trop na ko pas sobote le nini makobolo mo bokula no kala makobolo mo bokula no kala okula no déjà kala moko moleka ka ko finga batu ilo po finga yo na ko mokoto fingi o ke sengi pardon o fingi moto ke sengi pardon ce que ulukani. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, joie libre. Donc, c'est que la commission, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko, Sarato la TV. Vous abonnez, vous avez contrat dans l'AI, mais vous signez la Baxa. Nous avons 10, il y a équipe. Nous avons Suisse, il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme, il dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Bunde vous na contrat nanga. Merci à qui. Voilà mbote na bande konyo soba kolanda biso na Sarato la TV chaîne na bino ya actualité chaîne na bino OSP Sakabino na ba émission nyonso oyelika kawa. Merci na la patrona maman Sarato la pona espace oyo a pesa biso ya émission vérité présentée par Paulin Mukendi. Moi na suka ya ba Mukendi nyonso na za sune sengo. Ya kozala na ba télé na bino ba ordinateur na bino ba téléphone na bino vraiment ba oyo nyonso ba s'abonner déjà na Sarato la ba oyo nyonso ba zalaka déjà ba abonné na biso ba mbote bisika ezwami bino yo pe mutu oyambi vidéo na minute s'abonner aimer pe partager et liker vidéo commenter et zala vraiment kitoko. Voilà na émission na bino ya vérité na mbeli bino azali molobeli azali porte-parole ya artiste et musicien bien affilié oyo tokomeka ko développer na ye awa par rapport à la présence na plateau nabiso par rapport à la idéologie ya mouvement ndengezoleka comment makambango ya bien affilé ezoleka neni to komeka ko solango vraiment naye merci na équipe technique ozo kamanga na tongo ya lelo merci na
Ingaï, ingénieur 15, Bassé, derrière la caméra, bon de livre, Bossé qui est ingénieur Ars, Binotou Anabouza, Ebele, Namoni Bon, présence, il y a artiste Kalouti, Babi, Kalouti, Bambote Nayo, Jonathan qui vous a 10 amis Bali, CG à moto, 10 000 Limbondo porte-parole à moto. Babi, chaque samedi chez Jolie, on a la musique qui toko avec l'artiste Diego Milito, chaque samedi, on a rumba, des rumba, on a la musique qui a lilo, on a Kikala, on a olinga ki oyo ko ya lobi okoyoka ngo vraiment boya ebele ozala likanisimo ko ya malamu merci pe na sponsor na biso Azir balobi ba papa mama walinga mobile nazala kitoko sombela ka papa Azir mafuta moko ya bien ezana savon nango ezapena mafuta ezopesa le poso kitoko et neti le poso ya ba bébé quoi ezate ki o tika papa et Kaboulaye, 3 couleurs dans les autres, vert, moins orange, moins noir, moins ni ratété. Ils ont pu s'appeler Tentir Kitoko. Merci Nabino. Montréal, ce que vous avez même langage Nangaï, au coffre langa plateau Nanga, Bandikoba, découvrir invité Nangaï. Et moi déjà, présence n'est belé de Abazo Banga déjà. Jarou, bonjour. Bonjour mon frère, boni papa. Ouais, Naza bien bon Diopé. Ouais, par la grâce de Dieu, tu revivre. Nous, je m'en ai commis dans le plateau, à la chaîne, à Sarah, tout là. Donc ça veut dire que c'est que déjà Zambazo Salagra sur le Lemba, comment déjà à la limite, donc ce qui déjà ça va. C'est que déjà ça va, bon mouvement. Ouais, par la grâce de Dieu, on a passé mon président, M. Hugues Gabina Filé, l'argent c'était n'a pas une limité 18e mur, on a passé mon sur Kozali. Bissot tu as tout bêta à concert, on te met ça au bêta chaque mardi, jeudi, tu répéteras je me retrouve cité dans la limité 7e mur, dans ce mec une marché. Tu répéteras chaque mardi, j'ai dit répétition de 15h à 22h. Donc tout ça, tout les adorateurs, le roi Nasika sur la fille à papa, donc tout ça. Moi, réponse que moi je suis pas parti parole. Je suis journaliste et orchestre c'est bien affilé. Oh, vous êtes journaliste et orchestre c'est bien affilé. Pas parti parole, tout ça, Marco Pandi Sango, tout ça, des merci pas quand on a j'ai voulu. Ok. Bon, on est basé à partir par donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Merci vraiment pour moi Kobongi Sarana. Ça lit vraiment bien mais tous ceux qui appellent Nayo, benga qui patron de la Sarato là qui osana ya koloba. Mais avant to ko tana na mambo oyo osana ya koloba na limina yeba album na bino ndenge bima qui ezopesa ndenge nini par rapport ya bareto. Bon, album ça va parce que tu as un concert. Il y a un album vrai, tu as un concert. Comprendre? Les 5 minutes, tout ça, tout ok, ça dit bon, tu as mis un concert dans la ville de Kinshasa. Les abissous. Donc on a dit que le monde est bimukile, tout bêta, donc partout tout bêta. Donc ça veut dire que c'est album, c'est toi aussi. Donc tu as la rabat, tu as une dynastie qui aurait fait le go là. C'est une dynastie, pour babundisa mutu moko donc ça veut dire to beta dynastie peut babundisa mutu on a ça bisa biso pardon to ko tana polémique te ça vraiment bien yebisa biso et le koni memi yo lelo na plateau na biso et le memi nga awa na ko yebisa bana ya monde entier ezana batu mususu baleka plateau baleka na ba YouTube oui memela biso ba journaliste mususu na yeba tso uta wapi memela wapi donc yeka romo leka na yo mi bengi chroniqueur pesi pena kombo so ko journaliste ma bango tibo ko bwaka batu ba vendre lo ko fungola mbango no finga batu mususu basala ba kombo makasi na mboka oyo salati et ça biso passe na ba patron ba chaîne boyambaka bango tie pe wana ko mo directeur pe ko PCP plateau ko mo lo ba na TV. Et ça n'a pas son atal bémission sur la TV na YouTube atali bo le finga basala tout là pardon le finga batuba batu musu na tanga ba comme dans pesa ba gaz ça bien té yo zana bien té ye jani gola wana o internet ba ko motala atali trop na ko pati so botele nini OK mako bolo mo beaucoup là no kala okula no déjà kala moko moleka ka ko finga batu ilo po finga yo na ko mokoto finga OK sengi pardon au film to que sengi pardonsko lu kanini vraiment ilo ke sanga pas on non film no kale so pété hein non bizarre on l'a non bien té sko au finga batu baza bien o ba boka matongo ba boko na disque moko kutu ya mawa mais comme c'est là ba publicité mo lora ce que oyebana wa oyebana na yebio na yebi nisba na sika songo boka banga mo be yokana la fia papa on comprend
tiozolo baki na sika songo la fille à papa babwaka mais to yoka pe bina fille za babwaka Liliane Yagola oyo utolo bawa fille à papa abwaka ya fille à papa yoka bongo mais alobaka ngo yenta lobaka ngo to babwaka abetela ngo to loki non ngai fille à papa yoka za batu babwaka mabanga mibale ya fille à papa na sika songo na Carmel Kodia esi liboka si yango nati parce que na nzimbo babwaka yo na pe na nzimbo babwaka ngai. On comprend. Ce que Baboki la fille papa moi. Mais tant déjà yo mo confirmant déjà que na nzembo babwaka yiwana ndo nzembo pe babwanga. C'est que babwaka c'est que fille papa. Eh bon mon so babwaka kana nzembo ça na nzembo na peut-être na nzembo na biso wana na ma prière. Pourquoi autant nzembo na ma prière? Ma prière. Est-ce que bango to fitu babwaka na baza fille papa? Mais tant de muto ko abengi. Ezali ko la ngabo neza boye maman Sarah lekine émission abengi moi na yi. Mais déjà quand même c'est que chez nous baza awa moi déjà naza moi na éviter c'est que chez nous baza awa na bakati so ba c'est baza bana obi mais ba ko toza bana na ndinga musalati faut yo mon ndinga za boy bina fly bi que on a déjà de la presse nos journalistes na ngai orchestre mais to yebike yago ya Liliane Yagola pe journaliste ya bina filé parce que soki nani ni yoso lo mona parce que Yagola pe parce que so baboke la fille à papa tango moni ke nekunu mwasi na c'était moi comme Carmel ko da salle émission en lobi bina filé kutu a commencé à la bas sexy attaque une nekuna mwasi bengi ko dia pono lo bagi bongo po bengi pena ko moni normal normal mais tant yo komo ki no tongo komo sele na be émission pour lukani ce que ça na biso même parce que biso finga ati to lo bani pe bezo to finga to lo bani bino ba journaliste ya bina filé bo finga ati biso ba doit to finga ati ya tengela journaliste na bina filé ga finga jaou nini kasi yo tengela journaliste na bina filé ga ati ba finga Liliane Yagola za journaliste na biso to de biete nzambe na ngaba va même na bandeko ba olanda biso déjà na commentaire de bazolo ba déjà asa la journaliste na biso bato yebi Liliane Yagola pemene nabia abeti na ngo tolo mona papa fille papa ni kolosen oyo saratola maman na loba oso bo na bo kote mara o pe bi masonde ni mais histoire ya orchestre wande banda tout le monde a été tout ça ba na sika songo ba Fleur Makinisi ba Moura de la presse tout le monde a été, tu aurais plus 10, Elvis Yanfou. Donc, tout le monde a été. Et qui retient na bofinga batote. Ce qu'on a qui n'a tenu na bon tout bazar. Et kasi na le beat, bon on se bazar na. Ba tout zalaka. Bon on se bazar ya bina filette. Donc c'est parce que no malema. Donc c'est même boss n'est pas finga. Parce qu'il pas zala na biso. Te aza journaliste et musicien. Azala na biso. Te photo lo bango bien. Photo lo bango bien pour bato bazo na biso comprendre. Saratola. Yo net na minute yo, oza journaliste ya bina filette. Oui. Ils ont vrai faux. Vrai pas le vrai vraiment. Si quoi Saratola aza journaliste ya bina filette. Ceux qui a sali ta émission na bina filette parce que aza artiste émission l'équipe bongo mais si quoi net yo oza uniquement na bana pona ko lobela bina filette éviter son akosa. Na ebiso boy azala kana biso. Leti bango bazala kana biso bato ntangelo ba kombo wana. Bazati le loté. Bazara soute. Bazala kana biso. Mais bah comment on a banzana ba mususu so nga tangelio parmi ba journalistes oyo to ya to zana bina filé et pena to zana bina filé to sala pena ba pesa makamu comprendre ya zana kati na tangelo ba ngo série wana yekutu yeba ku yete na internet na yeba yete na yo yeba yeka na chaîne na bino nga na yeba na chaîne na bino yo mutu babwa ka ina zeila na yeba na chaîne wana ko mokosa na bien zela na bien obi zela de obi igenzinga vandu. Oui, est-ce que vous avez combien d'orchestres bien affilés? Ah, occasion. N'ayez bien combien d'orchestres. Na été. Na bois qui yo na ye na ma prière. Nze mwana beta ma liboso avant na Yagola ba no sala émission ah. Ndeni yo ye ba été. On a ye bien parce que déjà ya ba répétition na bino déjà. Vous ala kana yo ye ba été ndenge nini. Na lobi na ye bien été parce que ye ayaki ka po boge libanga. Il doit aller quand on a pour azoli moi elo mobogi moi libanga pour te même pesa qui peut pouvoir les carana émission awa asala makomba comme gangi na comme lelo mais na tika la roye ba été comme on a na monnaie première fois le jour ya ko senga ba pardon ba asala comprendre parce que ba na rotinda ye pa ba tout moko boya finga présent na biso ye moko ya ba na rotubela Nicolas Podium. Voilà premier jour mon araye. Premier jour na mon araye. Pas na bino. Asenga a penser la prise, a penser prise makola asenga ba pardon. Ba image anezali. Ezakutu na chaîne na biso kuna ye. So côté na bina filetive au monde. Wana banana ngo bazako tinda ye po asala elo. Ana tu as pas tanga ba kombote. Mais ye mora yebi, pesa utaka.
azala bato ba contre maître kuna so des bato ba contre maître kuna sala kuna vous comprenez après tant ngamoni ke kuni loko ezata ya fuka masenga ba pendant jour ni na yebaka ne ye yangwana siko wana siko bongisi ndenga utaka koloba ke non na oyebela ke na chaîne biso se kokosa biso mon bongisi te par rapport ya mon makambo na par rapport makambo à vitesse on parle par rapport à vitesse ça mamna bo comprendre par rapport à na vitesse te à côté de yebende siko wana mone ba mo lekisa ye na basaka to la na parler pe mo vani pe na ya mona ngo ile kiki mona ngo to ba mama ko bolo mo boye donc atana taille to za bien te diaro tsiko na nina yeba eloni na ngwezo esalaki Liliane Yagola alonga pembeni ya bina fili te pona ko longwane départ na wana je sais pas parce que au moni ko ngako kangama na ye na kangama na ye un peu tant na zuma tanga parce que ko fait les mères na zuma tanga a commencé matanga na nga ya ye commencé matanga na nga na ye que nini azangi place à kolala to je sais pas ce qui azarana ndako to azarana ndako te so abuta moi je sais pas a commencé matanga na nga ya ye comme il y a matanga na ba 15 ans msonga ba msona ala ndama musu ya mère ndakufa kifo so maboyoka ya za matanga azela mais aza moninga malamu za talo na ya mutanga ya profil sala nango epti alinga ka ba mi te muto obi alinga ba mi oh alinga yo oh ja otika na boze ana Liliane Kanenga monde azana jour atale mission ole na ndako po ozaskuna boyka baba ni premier volume deuxième volume no ya deuxième volume ya disco on est à sauter moi fi mobile azali na baba ni léger oh ne ba bon terme ba quinoa caleçon pété fi bala na baba so ate asale mi so ati na pese na adresse ke bala la gi n'est-ce que telenga tu pas vérité telenga libanda tala telenga libanda ti ine alu ka pasa olala ine des na karobi karish na kota limba na ebiango ine alu ka pasa olala les ati muta bengisa ki adana mwasi na ye ela yo ina batu bomi na masanga batu ngina mo ba ke utika le ozelani de po vandaki ine répéter le wana akokata akila na hotel mo ya ngamu na biso tellement biso la la ngoti mais akila la kuna pour la mkana temps so ba wolole na quartier naza na quartier chatika ko ya souté Diauzela na makambo to zelo bapona ya gola o linga ya gola boya yo yango nozo bimisa ngai ngana ko linga ngana ko inda linga ngai yepe andi alinga neza ka mobile alinga moi yende siko alinga moi siko ndanga linga ka ba masanga mo ba pasa mo ba kota tsangu na Gomez nitso boyibango bakoma atanya naza tsipasa ta yoka yi ba mapasa Gomez alinga moko talaka de mapasa bima na ye basale partout basala obete papa oh le va passer mesina ina ya Christian na yano chemin militaire te nani militaire ya nani va parler nani omkusi wana ngene ngape kota Verratti voilà kota ba joueur mobulo talaka skubana na miki basakana na ye basakana na ye apesa na ba passe oya pesi basakana na ye ezakutu ba musona no bimisa mais obombela nini bandeko ba olanda bana beze ba chef ya na peso mbote chef ya ne seko za peso mbote chef ya na tempo peso mbote na tempo peso mbote donc opona ne ka nzela mabe mais ça va quand même ça ka otiga non déjà depuis kala donc azara pe moi si chef ya ayaka po linga chef ya c'est quoi quand chef ya na comprendre ka bia petit bomba za poka po je ngola na poka poka sko ya mikolo ya makobolo mako mero ba kola kwa mikolo wana sko mikolo ba perdre tout da chance libale ya souté da comment neka yo mutu lo barake o za ba visa so ko taka so yo bomba ba so na Afrique du Sud tika bana na vie wana za non ba inviter so vignon so betela ka batu to la nza ya lokuta parce que bino nde bana tata na ye nde boyebi ba vérité na ye te po ndenge ko mo bimisa bo po j'espère que bato ba olanda biso pe ba kolinga pe ba yeba ba preuve est-ce que makambo susu oyo zo sa biso ezana ba preuve na yango kasi soki ya lekina alekina TV a lobby kinga na kosi wa songa na ba preuve mais tali meka otali sa biso taki moki oyo bato ba ko comprendre que non ezaki boy bato qu'est-ce on a tali so déjà que ngamono da bana na ko yo mona no ya liboso ya mibale après na cédé masala ngai masanga 500 millions après wana ba abimine na kata bar comprendre mina kata bar le jour on pa ya la ta robe rouge na talon
ba mo ya kala mo ko mo za na se panzala bo wala ba ba kombo na sauter na âge non là ça soutien comprendre ngana monika ke déjà bokele ya yo mo joie masanga jouer satana ça on comprendre bien c'est-à-dire que bino na base na bino bo sakana na yema be toi na bien masanga da sakana et c'est qui inutile beta ma on a tel c'est la vérité quand que non ozana loko lo ba na internet ti internet yebi yo te vanda kimia salama mna yo soko za journaliste nda ko soki wapi salama mna yo ti kama ma internet ko oza ko charge na ngote atika pe olobele mama atika Paul mama bina filé wana ngaza ko orchestre ti comprendre wana ngaza ko orchestre ti orchestre za ya filé eza ya ngati yindi oloba te yo te ngana ko oloba te yo ya rasuti ti comprendre moi pena logique en musique ndenge na parce que yenda kumila biso yemo sa monique no ati yo mikolo yo te comprendre parce que ngati lo boka ngana ba concert na be mission pose avec na boka jero de la préciser boka à part des pas zo banga na pena disque OK boka sur concert na biti tamso ya ba concert na binti ya ba boka ngata na concert te ngata no ke musu ba concert musu ko nga été pena autre concert mon ba soma lu kuna kenda concert wana te ba be ngana te pose zo boko makasa jaru sukolo ni sali ke obanda sa ba vérité nyonso na ya gola tant il y a ministère tant il y a no fin à Sarato à Salageni tant a fin qui fuvette à Salageni fête mayamba tant a fin qui nani caramel code à Salageni tant so badana ba problème na problème nini mais il faut que soto yeba et le côté mutalo luka succès tant mutalo luka succès faut kataka ye barrage wana luka succès na va normal pour Lucas qui sont des 6 minutes ba Sarato ba ça assistant ba na sika songo ba samata il faut ba salva assistant ningi na bango yo on do finga no ka ba pour ça succès simba te so ngasko na tulope barrage wana le katenga skana za c'est yom to les barrières on appelle la télé pena barrière pas on le katenga na so so to comprendre bien ba blo nyo so so bimisa po afinga ki bande ko na yo ba ba mndo kinanga ba bande ko na ba ko zate o le komuno finga na yo kaka boy so ando le abonu na zanga bien ngana na kokota te ma te na tuninga keso bono mona za bien to la teza ya ngake ba keso ana bien te ana te bien ta salité aza mwasi quand même te aza bien te nga pinge bando na baso limbisa nga maza bien te a salité comprendre a bien ta salité avant na non chez bango comprendre alors ganga ko nga avant na fotela ka boye a fotela avant na ana simat côté ya bien avant na lopango papa na bango papa bango ko fatikela bango mapango ja bona agent tu la vanda randa papa mako bulu na komi bon tiko so mutaza place wa kente ko vanda pas na bango parce que ça résidence sa famille non est-ce que ça est pekisa ma cause pas un peu locataire mo futé ni quelque part tamsu ya boy mama ndinga sala na bon te ya boy ni mamba futé tikako azan loti tuki pena ya rotik poni nozola ozokota bitumba bato bitumbo za yote yoko tsamba na mama bitumba na kota na bano kale peut-être ndeza moi ngana ndi ma ko pesa ndi image nga mo boité mais na bano kala nga sona lo sa bitumba makofi sona ko o démarrer nga na tono lu coupe na tubi tani makofi nga za lo ko ba président des pliques donc finga penda bono zo na chez banda chez nazila kanga obinimba ngo bato bandiango siko la boni siko bongo ekenda mabe no banga kuluna na bisiko na siko internet na kotona na dose de siko mutu mo balo mabe to siko monika ya yebu nga voilà terrain na ngande yango terrain no yango mais comme tala pe banda ma moni na tikala ko finga yote siko neni ndio ko finga yi kotala banda ma finga ngate parce nga ko finga ngate ndazana mais le rôle makambo na zo sala na bato misu tika na bato na zo sala eza le rôle tape mon appel ça yo le mon appel ça mon appel ça pardon tant ba finga ki ken piana est-ce que ba journée c'est ça qu'on se plaît non bon mutu oyo a raisonaka mutu ayebi ki mutu ba yona yebi okimono rando na ken piana yona yebi okimono rando te na zo répondre question ne façon ngo tourner là Fabrice alobaki na ken piana atanga ki mutu mususu te soki alobaki atake
ba journal moi to liboso afinga ki ba chroniqueuse na ba chroniqueur ya fati wana ezaki toko eza déjà mabe oya to afingi kenpiana eza déjà mabe tani ngana ka kenpiana te déjà mabe tango déjà que non moi biso ba journaliste so ba tout monde faut ba misa pe ça biso valeur et bon misa pena que tango ata la journaliste ata za ndenge nini d'abord faut pe sa journaliste valeur to pe sa journaliste valeur mais tango yo comme na niveau ya ko finga journaliste ya soubiente oui bien kaka biso moko ba journaliste ndeto be bisa pe valeur na biso pas ba musicien parce qu'on a bandaki ne bandelo baki bien que non eza na ba journaliste mususu o kutu to yebite soka uta wapi ayekamba moko tema ayekoli ko c'est-à-dire que parce qu'il y a un côté makambu ya Fabregas na Ken piano na eza makambu na parce que mais mo pe makambu ya Lilian na ni namba fifet na ba mususu yoko ko tango te ngana sko wana skuza makila nanga elle va sima qui na ngamo elle va simi na sika songo sika ngaza non c'est pourtant ngote elle va net va sima tout là mutu na ngatongo akala ezaka moi misika de ça là bon ouais akala ce qui est là fifet mayamba na ndekwana ba yokani au moins te yotika na so ba yokani ça bien parce que singa ba pardon c'était l'émission moi singa ba pardon fuka ba singa ba pardon so yede asinga assez ba parce que est-ce qu'on a zongi système bena ya salaki asalaki mabe wana pona nini obandaki koluka nini po lelo kino senga ba pardon président nga bina fa lobaka mie ki na limbisa mutu oyo to yebana na ta fingi nenga sava ke mutu to liane so afinga no limbiso te parce que yebe bele pona nga no limbiso te lobaka mutu mona yebi na nga kutu yo te o fingi no nga juste okuta no ave limbisa nenga normal o yebi nga te mais yo to liana yo le ko finga pour nga so libiso te wa biso bai ana biso bai ya wana yo po yo wale ofungoli maboko wa ba biso bai wana olobi biso bai mais apparemment likambango eza mo flou ndongo zokota yango j'ai so ne nina comprendre bien ti yo zo loba ozo attaquer na Liliane boy oyi bien Liliane afinga bato ozo mo ataki Liliane a ofinga yo te d'autrement ko attaquer na boss na yo te kutu boss na ngeska za kutu mambo ayi bien ngoti ige pina ibi mambo te donc à côté pe mambo te comprendre donc mambo kutu na ayibi on kuté donc soki boye kutu so na président na so muna sa bodi so calme fort jalo ko mo sabe mission ningo wana o ko mo sabe émission ya ofina calme fort parce que yikutu ko côté kutu mambo na côté te ngana akotsa ete mais na mona kaka Liliane ta ko chama kamera na ye oya akoboya ko finga yo ako démarrer kaka bina fili te mekate kuna wasimba te dia ona nina yeba obengi Liliane za muto sika na orchestre na bino confiance wana bina fili pesa ya ndenge nini ya aye muto sika mbamoko gwa kai quand ça pèse quand tu as pardon tu as fuka manga sengi pardon papa limbi sanga bien son sala ta ke moi na yo ba ndoko tinda ngai na finga yo papa tintel et on a reçu pardon limbi sanga yi fila kana mutima mawa atel pe sou moi na moi si oui habiter ça va OK c'est bon élément va na kiti avec na kiti après moi na prise na studio c'est le bangi ya ngwana ti ne peut-être ya rappel studio la paix mon studio bon na boy kalba maman te mona ngota ba musicien na ba mibali ne balanda ka ba musicien na studio pas balali na mais moi si OK là na ba mibali na studio ndenge ni kakelu ko libanga aza chanteuse te aza siko akelu ko libanga ti akelu ko libanga jaro mami no lo ba bete ba mstari ko libanga bongo ndaba tumso mna bwa kele banga disque boy wa fute mbongo te anona ndeka mu ministère na studio palala nika kuna kele nika kiti mo boy ba kele ma estala ma to batalika fasazo lali la tumba bwaki jaro ngana ndi mango vraiment te parce que koyoka Liliane ndenga mikumisaka pona bina filé na limite ya koza libanga na ba genre wana outo le baki bina filé ako autorisé journaliste monter finga ka bato Liliane kana kicho place au vandi wana a démarrer contre-maître place au niveau ezalati tant on tourna na émission ebisanga muto tinda yebina filé a futa ke na mbongo va patron ya ngai filé ig makanda kaka na kicho yo vando tika kublo moni muto so muto nga se pesa munoko na ye butika se pesa munoko na ye poza nga jamais ko pesa muto bakabe $9 ko apodio futa transport pour leli
kasi yango na mutu yango na stala ke futa tango mosusu ti parce que biso monde za bona kati na orchestre na biso président sa boya na to finga on est sur ma solo so ndeni ka yi peut être ba boka libanga na tula mwana asuti so solo na tourner so aya beta programme moko ya orchestre fili à part au mona to na ba statut na biso to tie boya mona tangi aka kilo bana ni akende la mwa tuna ekasi aza muyibi nanu azana muyibi nanu te yoka non azana muyibi nanu muyibi parce que alobi que non président na pesa ke mbongo pa ndoki azana muyibi pas akoza ki ndoki te fiona et lugni ka so tele mo ka ndoki on est sur mon solo de lugni so tele ka be ko azana ndoki Diao ne so masolo makamolo ba ngala za convaincu na ngote par rapport au peto mona ka Liliana Lobaka Liliana sala émission mon ka vu que chaîne abiso ceux qui ont fini musicien et les kakati to boya ko l'ex émission na a démarré yala mabi on a yali ana fait a global lobi na suka na ngobi eza bina filé mutu atinda ah yozo boya jamais ye bina filé mutu atangi c'est la Liliana banati ya wapi inda bote bana Diao yo nyoso zo boya kaka abote bana fuli ceux qui président na kabeli mbongo peut-être isunga ete ka futa ko ba no minéral soko ya ko lela poza bana nga ba tanga tu ya kabelo munga ngo bata futa ko ba minéral ngalo bina na pas président ikibina président le nom ndabe la commune na fin du mois fa futa parler ah jalo faut les kan parler so kabelo mambo futa ndako ngo ba ki futa ko ndako chaque moignos ozangi qui pas président na aider il est bana OK wana bana biso zo mbongo futa là-bas ndinga bongo ndinga te ka futa non mais ko pour ça là ngo mais repose ça là on repose ça mon petit parce que président nga bateau ya eda pas eda katilelo il na zatin Liliana zete azako aider Liliane parce qu'il a fini la ke bateau te ko finga non pas musicien non ya mutu mo déjà ka lobaka da to lelo wanza da mu to buka déjà finga ne déjà mo mobe so ndenge nini bo to tinde ndenge ya ki pa sa ki mo malamu moi les so na orchestre biso moi malamu bobo tu na vanda ko ndima teke mo na finga na internet Diao oto loba ke Liliane tanga fuka makaza ko loba ki baza ko tinda ngai ba na finga yo c'est que tant bien filé pas Zoaki azwa ka po utiliser ka ba no finga le pe bateau bon moto déjà fini la bateau ngala ko zo ina chepe mena ngapona obi j'ai voulu j'ai voulu autapeka kota yali apparemment bilo bato nyonso zela ka soki malema j'ai voulu la so sali mission moko so a fini te na kati le boya soki émission des émissions te mais mikolo j'ai voulu la sali émission comme on a fait ça finga sauté biso finga te pourtant ngaye na mposa biso ke biso a to finga te parce que c'est là ce que j'ai voulu na Liliane Gola j'ai voulu Liliane Gola pene ba télé mi pena bona finga parce que j'ai voulu ça tellement no finga yo ko lela yo mo o tu no makambo ya nga yebela ngo wapi parce que président nga a tina j'ai voulu ta ketina Liliane a ketina ndeni yo na lo bana pesa conseil pardon na ba leader na biso nyonso ya musique na biso ya Congo botala ka bato ya pesa bango ya bwaka mabanga na ba disque album na bino mutu nyonso ta ko ya kamba na mombo aye po bwaki lelo makamusu o yo bima lelo na soni ke président nga pesa mbonga finga ah oui futa ka yeba mbongo pa finga la ke bato ya wana mingi za ko finga ka yale ceux qui ont mérité ka bobum ayeli azo finga ti ozo lo ba mambo ngana mona ngaka ondire ka te o chabiso na pochit o kosa biso na lobi le moni lelo tout on a répétition on a répétition na limité wana peut-être musu na ko éviter to ki na o mona ya te twa ko ya te pona ni bobenga na ye yo lobi ai nambo yo ko benga na mtu te sikoyo bina fila benga na ya ka te pona ni cause nini yo sala ke ya te kasi ye muta kumisara arke non bina fila futa la ki ba ne ba minerva la futa ki mais faut botu ne pas no kenda kuna te pour no kenda ka souté yo ba futa la bo futa la mo na te futa la ba non minerva no mo na te kasi tamso yana batu biso bazala bongoti ana mutu ne mo baza musika na ye mais albara mamu na ye ça la makana ngo mais ce que ndingi na ye dia impoli
soka bando sala ngwana sala ngopona système lokolo te et c'est ba uta kuna te système lokolo te sika utete kai sika pa kai pa na bino te na ko ende okota la polémique makasi biso finga te nasa masolo net nga ti ozolo ba biso to finga te na mo nazana ba monsieur belé la tala ya bina fili a finga nani biso répondre ne batu de répondre yo betinga pa nga pe na répondre yo dimi ko toza blo na biso ege bye do so na katsu zati ne o kata yepe na bye venez sur aigle ça un moment encore bye ce que biso be double bye donc ozati ko bye na bochana kasi bodino so ovalo be pour so kata ba wood mais ce qu'on a monika émission tant ya gola atalango namo lukeli bina file bitumba tin akotaka ila vérité namo lukeli bina file bitumba yo ya bolsa manduki sango tala bola de kotala sa président mambo wana ti atala ningai atala ndi ate file leki asa yo keso na kita ta tout que non katanga comme président na pardon na niveau za na ngoko na gola te gola li papa te kasi ya atala te yokola yo kasi yepa so ngai nde yebe tamso yo bina file mto atindi o répondre ezala te ngai nda atala ningai ngane jaro de la presse atala président ndé président nga vandi to ko kuna R1 après pas ko tanere mamuku ta yiba nkuti te maneko bolanda biso j'espère que tu qui dira bien to ko linga vraiment cause la deuxième version ya émission yo mais daro kangelo na biso lelo soki émission koti lobby Liliane Yagola a ça la droit de réponse contre bina filé tant soit ko sala yango ngana ko benga yo o vandaka wana na biso moni asta la droit de réponse pas na ngai te a ça la ngo pas na yo te so la seule partie c'est ça qui a communiqué à les lorotin attaquer ninga ngana o bien kana koti bitumba ti koti bitumba za yo kasi ngas ko ni ko tana na katikati bitumba ya batu attaquer nes ko ngai ngana mamno lo bango na lo bango watinga ba mutu te ato benga na sa to ya zalaki olembo ya fete mayamba te olembo po bino majorité ba mo futa bino ba mo futa bino po bo fingela ka bato te olembo nga mutu te olembo wa Carmelo te apese ko tumbo te c'est quoi eloni ne salika yo kaka pa tanda kaka mesana te non yona episode yona est-ce que tanda ce outil tant avec no à côté na vie privée nanga quand no mesana à côté na vie privée nanga yo taka noki kanda mo na bi o na vie privée ta walinga ki yo oh kasiti Liliane pema bien azela yo ya c'est ko bomba te dia otibo zalaka wana pe moi tour moja mo pe likata dia oseki boni kasiti po biso te bi si ai lakini alelo ata ba toki biso te totongi ba te mo te lakiti siva tenga te masala ngane te ya dao te ko sako dia masala ngai to ma tsava ba to baiba masala o ya atimisa ke bandati ine azanga place lala enda mikolo zo nyuko le fort masanga di 500 millions koyo le beno bien nde bosala esangana bon so sala esanga pour beta moi si siko sako ngana ni na bisoki te na binga te soki liloba liboso nde te na bisoki to sala esangana sala linga kyango lokola linga kyango libino pe vous profiter bo yo profiter te tenga ko profiter tika sambla ko vérité ba peso pena ba wana tazani mabe yo liango te batala kapeti yo na biso ti aleka ki pena avandi aleki na chez musa no finga ne ba fio ba leki ndeti ye muna zana azamu kolo ya ba e ba jeunesse nyo chroniqueuse nyo ya basi ba ajna mamni no lo ba ajna bele ba chroniqueuse ba na YouTube ya gola za mukolo na bango ata mukolo maniki maniki te wala siko ata babi ata yo mo za mutema be ta maniki kola maniki na bisa yo oh maniki aza mukolo na ye lukata mutu musuko lukata ba Carmelo de na kondima lukata ba Carmelo da mo mukima kasi mais mai mukolo na ye tu bonte
tala te le numéro ça tifo de tété est-ce mon do mon être na tifo de tété T'es non mon place tifo de tété Lucas Zara maman Lucas yo muto zala na ye le jour à tifo de tam soro ye na zana muto demander ndo bien oh asa yi moi si na yo te alors yi moi si na yo te yo ndo ye ba po na ba fasi ali ata bo uti ko la muka ngala na ite na la na ite ngai yo ngai na linga bato yo ouais niveau nanga ya niveau nanga ti comprendre na logique na bala niveau nanga ti aza mama ko botanga mama ko bota yo mais tango linga ko ndima kinde na ninga ti na bo bo tinga ba masanga ndi taka fete yebi karache 4 quartier 4 na njilo yebi karache 4 eza musika ko parce que alinga alonga esko alanda so tikuna yazana bolingo amosa bolingo le blanc moko ba c'est yo yo posa motema ba parce que na teli bona mono volontaire zo longi la ba karate ba soki ba quartier 4 ba nini ba limité kuna azo etu na biso ma quartier 4 ko vendre tili ba neti 0 r eza nini c'est pas linga kyote oui bi bolingo tala katie bolingo qui par génération te ce que tala git eta ce que écouter ce que la diable libende kasi libende tango sali o kisi na salité obandi ko kaba te na salité diao na salité ba masala nga ba Gomez mama sanga ba Gomez ne ba sakana na ye ba lie bala no fona tinda ko tu Gomez kala boy na bete no bo mon internet tika boy ko no comme na Gomez lo na butu mais c'est ya beta no bo za na ngo ibsanga na photo pe ya yet systématique ya yet pelati comme on a massé maneta le roi ya likaku moboye même makako baba même makako bazara na molo moko boye et d'indépendance batalo et puis que moi aussi diao mais o pesa e mama sana yo o que na pesa mama sana pour mama sana mama yo so wanga na o mama sana ki pa ba muta nga sola star mama so ba ki pa ba muta wata ya ko pola ba aya ne ka simple asumla ne ka masanga abi ya lo sponsor comme no sponsor ya ba na bolingo masanga aye ba mosumba bino masanga mama na eloko le bien ya mo pe na zongi na yo ka ki pe ko ta mutu moko aya ba na bongo ba na masanga anosumba bino masanga osumba masanga bozo mile c'est bon on se bien finir au Cameroun solo que non avec tellement solo que non na bo fa voyager à Dubaï til le de pas tellement solo que Dubaï wana bizani bima na kuna merde biso til lo da like ça wana yo peta mo ki mo sa ke Dubaï kanga mina itanga ka zonga boy ba Dubaï bien $300 mais tant mususu ezali ka $350 $300 bien na ke Dubaï parce que yé de pas bana solo ana depuis mer na bisa kufara bana so na kutu boye visa de mai fona ke Dubaï mais na fona kapona matanga na bino merci beaucoup yo leki na amabo ne ba yo leki na so ko deni amo ne ba ko na ma kilo yo ya na bisa liboso tuni kuna no comprendre te na tala ka mutu ngapona ete da mutu na ete ka mutu mutu yo azo ya buneni tana yo comprendre na bia anapoka aikoni amuluba anapoka yo ba bengana ya ndoko libala po yo poka ni ko molanda ye na moni yo prophète mona gine ngata na poka ngelo na bi prophète siko ya ye le roi venanga de Nilezi nda ma prophète abatu prophète yo bimi prophète Liliane ya Gola ada poka parce que poka no wana et style raté et c'est la dernière parce que fa luka sko masanga mo boy na connaît sia ko saka le ko kufeli mutu mo boy olinga ye après te na personne numéro na tiona na statina yo to komele message ya gona matanga ese ka journaliste même si pas Rolanda personne pas la na matanga c'est to comprendre bien ala na ba tuma matanga siko nani kana comprendre kolanda batu na matanga oui ye to yaka jouer bembe bimaka na moni na assister wana na yotandi wana na matanga c'est ya ye komaka ko ya kulala to ye peneza la pena yo to ko matanga olala na matanga ozo nyanda ko boyo bukani no ba 14e mtabengo jaru na za matanga la bino nous aki dalo ala ki wana azo nyanda kwa Yesu suwana 14 comment kana malaise donc aza na bit ne ba kutu na rolo baninde ni mais oza iloko te na internet mutayibi azate
donc si bapesa ko chance osamba mosali oyo remercier bato apesa ki on pas sofinga bango donc on eza bien te na vivre ko yeba muta selo bolamu faut on sele bolamu tant yo komo finga ko sala blo mo bo segeza susu musala obiso yo ko lati. Voilà, merci Diarou TV Zangonga, merci vraiment mais c'est le deuxième élément ce qui est Koti et que ça vraiment kitoko mais elonga nazo zelaka photo ceux qui ont yango partager linga peut bon na pena to pesa ba numéro na sembela nzambe na kutana Gomez lelo te po na epsina ni même si tout là tout no so na epsina que non à peine na bonse chumbo bonse chumbo ba ngba couvre feu donc fona dans lobby na bout le na tongo te lobby na tongo fona somba chumbo tana kota mamuto ezongale non senga po na numéro Gomez te qui bunga na téléphone na komena fait benese ya komena numéro na yo tukutani ale super je me suis enrôlé rappeler na Gomez ah tu biso mbambiso misato ba passa mais ça là sous bien ba ma passa tu betika bon monter que mon a bien pena donc il y a bien to ko me pe malamba moi ça moi souffle mon kana tete moi na c'était pas to combat parce que ngami mina ngaba preuve te non comme la Gomez c'est tout ça l'émission mo boy bon toi linga pe émission fort ba passa ni souba bon et ça la biso une émission na oti donc tout ça là eloko mo boye ata ba commenter na bango mabe mais ça seul que au petit message tu vois au petit message mo boye mutayo ki ata au finga no yo mais te apesi un message c'est ça tu comprends bien au yebisi na ba journaliste ba nga biso nyonso ba traiter ka information ouais les autres ma biso tozo traiter les sous-soutés ouais ba mo boye na ka rediviser ba moko. Donc c'est ça un peu donc na singa rara na ba bandeko na biso bata biso to linga moni bato ba finga tuni se lo wana te OK les ça la peine émission oyo ba kenga na journaliste na communiquer ça musala muti informer public ba non yé o leke na TV moni pena que non mtetel bo l'équipe bo PSP ma mona yo PSP message muta bani pa bengo ala tala que émission c'est peine ngwa le kana na monogramme zo melo mo be kuna ezate ba notinda yo na poto ba peso mbongo pour no fin te zambonga masumu. Voilà, merci de ba dédicace na ba OP ba zo ki ba kuya kolanda yo. Merci beaucoup na peso wambi selon exposant na peso mbote na Igo wambi Nick Kongolo CG Yves Sulu na peso mbote na peso mbote ça na peso mbote na assistant fidèle joie toujours joie na peso mbote na François Mwawa Oriso Koka na peso mbote na bandeko na nyonso na peso mbote susu na masanga DJ 1,500,000 na peso mbote sikozali na peso mbote na nani chose na bosani zana elle a ninda makaluko comme pasteur avec na peso ka mbote sikozali asaruma nani ama pasteur elle a ndela comme pasteur elle nga soma mbote so baki ya biso tjalo ngo baka nga so ba miso mbote vraiment na peso mbote na Don Chamala na peso mbote na Papa Zefe Nyanga parce que ba na mbongo peso mbote na bureau na biso memo reste bon te batindinga ngamoko bango pete bato batindi yo retour pe ezongela ka bango merci na ezongela bango te ezongela ngai ezongela bango point retour ka ezongela bango merci na ba abonné nyonso ya Sarato la TV merci na équipe technique na ngawe dirige ngai na tongo ya lelo 15 basele derrière la caméra bon de livre bon c'est qui ingénieur art peso mbote na 15 basele ndeko ya nasi basele vraiment merci na Sarato la na petit plateau kitoko mamutu pena tokos vraiment donc merci vraiment. Merci vraiment. Tout le monde a nibongo mbale simana invité mususu bye. Bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center.
Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.